oh mon bazana ba misusu moko na to yoke déjà na dénoncer na dénoncer niveau ba sukole sema ya bibembe abimisi pe simbiti ah WhatsApp en tout cas ba réseaux sociaux et ça la bien poko boya nonga na kokote nde bazabwe bango nyonso ba biki na utako beta conseil ça ba plaît pour ba boya te ba fanda nde ba misomine I get a mama ye yale nanga ye mobali ya pembe yale o yale o la musique a bougé te tant esprit na télé mais la musique batu ya bino pe comme public pe kenda de ba kenda emporter ce que esprit na ke pema na e kitoko on to banchor toi banchor lelo tokoma pena osala campagne ke wera na jibe ba vida makambo tutula ah totika ba bêtise tango bango ba obeta miziki internet ezalaka na vogue te mais ba yeba na kana ba Côte d'Ivoire na ba Abidjan lelo eza facile ko bete loko no mwa mutu mona Abidjan na net azui o ka rotia teminga tie défi o rotia temina o tia mwana nganje stade des martyrs au fana bon na Angers stade des martyrs wana gratos nga habité à mbongo te so to tie mbongo mabe gratuit et vite imane mo sa mpiaka na stade yo ke beta otoni sana pelouse wana nde ba viona basala to tika ya corps à faire ba musicien botika ba journaliste ba sa cop na bango ba journaliste pe botika parce que ça mendicité muso sa zo luka nzela poto yo ebite ka ko kanga mo pa luka poto. On se comprend, parce que est-ce qu'il faut aux ala ou attacher des presses yamoto? Est-ce qu'il faut ou léser personnalité et artiste yamousous? C'est pas normal. Ninyango babuelo konini manala libutu pongi sendambo maman soso bando toi mabe pourquoi vraiment lingyo sacrifier ngai obo so ibachango lelo bazwika nzembo mo ya jeune mo ke utako bima ya 6 mois. Batika moi bato ba mana babu koleka ya jeune wana ke eyant droit na wenge musique maison mère azati bato ba mona ngo dire naza jaloux na contre bato na ba orchestre wenge musique maison mère eza ba exaucer na le roi de la forêt biso tout aux alati on dit ba mission ba comme ba faible ba aussi li sa passe na bango tato ayoka na tena intel ah funa zo journaliste asanze lié ba passe na yosko nga benga ba journaliste na ba bulldog ba mboa omoni ba bulldog parce que mboa musana ko tinda swelo mutu au côté quartier là té na capacité na ngamoko soki olo ba idole omoni ba bimisa jeune mo wana bando benge ngwanzu ah yinde mutaba ba département moninga bakombatanga pena trop lelo pena tika na ebisa bato ba otala biso na mo bakombatanga trop jalousie kotaki tellement trop ouais bembe ko on a sexy comment ko ko sukule loko moko muta kufa peno ebi maladi ya kufelaki yango mona mise mususu makwanza makambo tutula. Merci à toutes et à tous. En tout cas, restez connectés sur la W Congo, Suisse TV. Yayemoko Boss, Maître John de Switzerland, patron de Célèle Nikazotonga, plateau Tina Est, place Bitumezali. Merci à Mère Mère Micheline, Capitale Lucia, la Capitale Lucia. Merci de tous les temps, mon vieux, n'a pas conseil. Merci à Salon Florine Azurek, Maison africaine chez Mando na Orlikon na bosonité ba partenaire et tout basi marabiso babi le seul et l'unique Diego Battery Grand Liboulo je confirme maison moko tozala nango en tout cas na ndenge ya loi na distribution batterie c'est Diego Battery Grand Liboulo. Merci Pichukala Mokassin motima ya Claudia Longo na bosoni souté double océan et balé mbongo
mbongo na yo eyokaka yo mbongo na yo bato baliaka babiye moko on fait de tout le temps c'est dit qu'on appelle Vincent Gomez motema ya Tina Gomez na bosonité bambote belé merci surtout na ba partenaire na surtout na bosonité Mangenza Malila Lubangu merci à Charlie Tekasala Michel Chimanga yale mobali ya pembe azanga lisumo Iget Kanolo HK bon anniversaire encore connecté toujours bozala wana pour comprendre comment est-ce que depuis que akoyemela bino banzembo belle mélodie kadika dimanana meta na bosonité mon vieux fondé de celle l'unique agence na bosonité na kavuba frère Ezekiel na bosani souté babile celle l'unique boss Michel na nenga kavuba wana directeur américain na maïs bambote belé boss babi motema pirate Mika Kiponi la patronne Mika Kiponi, la patronne Babi colonisé Mboka, merci Nayo. Donc retrouvons-nous et on est là avec très de bravo, sans plus tarder. Et tous qui n'est pas plateau, place ni tous un artiste en abisso, déplique pomba ya nuance, tous un patukiama kadika di manana meta. Tolika. Allez mama allez mama yo maman. Merci encore une fois, fidèle internet de la 3W Angola Ultima. On se veut de partout, discriminé à travers tous les continents. On est là, la grande famille. Un grand merci à nos partenaires, c'est là qui nous soutiennent de partout. Donc, bon séjour en Chine, surtout à Charlie Tekasala, merci Nayo. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Michel Chimanga. L'homme du moment, Paolo dos Santos, les guerriers, donc, et salut à toi. Merci aussi à l'homme qui s'est multiplié 8 fois. Donc là, je vois directement celui qu'on appelle King l'international, Corniche Tambani, et pourquoi pas à celui qu'on appelle Patron Voyou, héritier Canolo. Donc là, c'est la grande famille. Un grand merci aussi à Dibasket, donc Aris Bouangila et DJ Gigal, il est là parmi nous. Merci pour la présence, on est là. Donc je suis là avec celui qu'on appelle Pomba Nuance. Donc, déplique, en tout cas, surtout parcours, et ici, sous contenu à tourner où tout le monde ici, à Katiangola. Et puis, subitement, on savait qu'après, va tourner, artiste à Corée, jeune ressource mais il est là, toujours avec nous ensemble. En tout cas, parlons ensemble avec Pomba Nuance. Botard. Ouais, Botard. Somme. Merci Pomba, très gentil, on est là. Mangenza Malila Lubangu batu no balinga raudi tout le temps. Na biki to chité to kota. To banana na parcours à déplique pour mon nuance jogo. Déplique pour mon nuance chanteur. Et là on est compté ça pour tika non balé pour un grand jogo ya osaranate. Tout le monde savait que Obimana balé mais subitement kataba le commandant ndolé. Bon monde balobaka destin Nzambe dans l'homme propose Dieu dispose quoi. Donc ngamona ndolu la bali trop ngamona fana bali makasi mais nzamba sali ki to ya na biso na musique ya wala quoi. On est détesta tika ba les musiques ils a continué ba réalité matolo mo facilité mo baka moi qui pour demander la télé l'autre on est la normalité ko so landi ba joueur ba mieux que biso qui ba mission ya kin parce que biso ba norme ya te musique otobeta ki ça ba norme ya te ba droit na biso ils a respecté te. Donc, revenir na biso mona ke ota loga na victoire bateka na mo ba céder na biso pe na fa na on a c'est so na mi tout na ministère na biso pona ba makambo wana ba zwila mo ba précaution te to gagner raté pourquoi ka mission congolais fa kemanda kaka to tamo ma bien te don na regretta coup de faiza na on a balle pour balle le ba norme kota so pe no beti balle no bio za na prime na yo za na no tout. Merci, très gentil, on est là. Premier mouvement au bêta au bana quartier Mickey ba on peut oui ma bandi mon na banda balanda on a sima ils ont mouvement labyrinthe enzo dans la bandi non pas la univers phrase na matonge après matonge na okende pas tonto là na yolo après yolo webika to beti pe ba mouvement Mickey moi belé après na ya quartier la tela ba mineur to zaki malheureusement na aki retenité na ba mineur après na ya maison mère. Par rapport à la capacité à Pomba depuis cette année-là, soit qu'on a quartier latin, contenu à idole, to image ya mutomo, to capacité no comme ça au côté quartier latin. Non, la capacité na ngamoko so ki o lo ba idole moni ba bimisa jeune mo na bando benge ngwanzu. Ah. Yene mtaba département.
Département idole. Comprendre. On a demandé ceux qui mutu on a timbre na omoroté. Donc on a facilité limwa mbala moko la musique, mais surtout moi il lelo ba déplique ba résister le na musique. C'est que moi particularité moko isa na makambo na sala ya ndoli. Merci. Oui, mes homères, subitement, au PC coulèrement, le roi de la forêt, à l'ingra kakaba bosser et accordé, puis à PC comme déplique maïsika. Et là, on est marqué avec PC comme moi. Bah, et là, que marqué avec ça timbre, on a qui nango, nandi nazalaki, et plutôt bêti et l'or morobo, et obi maïsika, sérieux, na, bah, parce que on bat tout nyonso. Bah, tout, na habité sur nos courses, sur l'année, on a un tel maïsika. Nan, ngana, na arracha, qui on est comme un loi yanga. C'est parce que ton aya qui n'a s'imposé qui mbala moko. Moni wengeza so ba pesi o makam faut s'imposer. So s'imposer te c'est fini au long wepe. Ya wana racha ki kombone comme lwa yanga. Mais nso kezaki ya batu tout au bazala ki wana. Par là, on a plaisir, il y a Batutu Balinga Biso, guerrier de Santoche, on a besoin de souhaiter Bodrik Matadi, Batu Bota, la terre par le tout dilou. On a plaisir, on a pour ma nuance. Et l'autre côté, ça y est, tu le sais là qu'il est l'erreur de Fora Bengo pour ma nuance. Et Mayasika, surtout qui ont eu à plaisir pour avoir l'internet. Moi, c'est canon, aliwe, Galako Kacha Sayo, Biteboya Nango Salon, tu es à la raison. Ezanga moto nzoto no nzoto na ngai ezalaka fragile pana yo bébé seka moke bomangane elingi voilà. Merci très gentiment pour un artiste en en tout cas. Là c'est pour mon nuance. Merci à Get Candle depuis Paris. Merci aussi à Mobali, à Pembel les Blancs Koyale. Mobala Zanga les Soumo pour mon nuance. De part, il y a les marquis, il y a Bansi Bazar à la maison mère, et il y a adhéré. Artiste, il peut-être très long en a coupé au salle tester. Au moment où il est peut-être en a roulé. Bah, normalement, la tawana, oui, bika, on a trop parlé. Nando qui peut normalement artiste. On a une maison mère, on a moins de misu et soukwa mati. On a ya pena wenge musique, esprit musu na kocha on na wenge musique à maison mère. Surtout ya pena esprit fou. Et puis on a trop mambo musique. Ngazaki classe bali eki trop mambo musique mais musique ezaki elomo ezali na makila to na ya na s'adapter na musique yango na mona ba frère na musu babunga ka fort na ba écran ote yazaka jogo fort na seka bango fort mais so na jogo c'est que jogo atimbela bino ba musicien oto na yaka na boma ba tu nyonso na so pe pouvoir o ngai e endroit zela no bon zela non hermo. Bien dans la maison, mais vous allez racheter pouvoir ne déplique pour moi. Racheter pouvoir et puis dans le bas du cambo qui est un droit na wenge musique à maison mère azati. Batu ba mona on dirait naza jaloux na contre batu. Na ba orchestre wenge musique à maison mère ils a exaucé na le roi de la forêt. Biso tout aux alati. Vous comprenez? C'est que professionnel on est le copi sami boy. Qui ça va mututaza. Mutute azali. Mututaza na le roi de la forêt na ba beta ka tolo. Tout ça et ngani ce le boumanga ya vérité dans la bête à la vérité na prophétie ba toi quand ça on dirait que na impolité na bête rende pe na ba veri nde pe na ba loba. Merci pour moi merci surtout la capitale aussi là depuis 6 maître John de Switzerland ya mère Micha en tout cas on se peut toujours na réponse na yo par là to kita pour moi marquer époque na yo et coalition qui là tout en fabrication banana quartier na maison mère tonné na bandaka la maison mère to kutana wana na maison mère après voilà quoi obikaka ndenge nde balobaki mutu ala mutu na ye ki batutani ka mbamoko makila pe isimbi mbamoko voilà. Merci. Par là, au bêtis album est marqué, au sali album est PC Batutu Bilengi, Batutu ya poto, Batulogo la bavien abiso ba capitale aussi là, Batulogo la bama sombo. Donc mon vieux de tous les temps, babi hérité, papi a mêlé business na Paris, na Karina mêlé maman sociale, bazu Bilengi makambo. Mais depuis subitement, toujours la flashing était bima, aux aïeux le seul où marqua 11 vocales na kati. Et puis vous avez les seuls chansons après même départ tout le monde ils ont le seul et l'unique et puis ils internet va contredire ngate et marca et bêta. Mais pourquoi qu'on l'on sent que vous l'album est bim? Bah si on a place on est comme est-ce que le camba jalousie on y nga ba combattant pena trop le lo vena tika na ebisa bato ba otala biso na mo ba combattant trop jalousie kota ki tellement trop
puis bato ebele bando préparer ba départ na bango bayebeke so déplique aza wana ekozala mabe mpona biso mpona na motu ngo na loba te mais so na tomboli mandoki na atake ifo na atake jalousie trop kotonga déplique kakosala boya kokima na bapoto do makambo ezalaka ebele surtout basérie Fabrice Alongwe non se rappele même nasi bato nyonso ya Angola surtout wana Luanda babiki batikanga awa na mboka o kokota wana nabiki défense nga babotolo passeport voilà batikanga balia pena lipasa na nga babomba na nenga 12 mais nalaki ba nerf solide mais na supporta trop batikanga awa na zwa nakenda ambassade awa na saisa tenali na zongi Kinshasa les mêmes jours na okoma kin dès les mêmes jours na équipe répétition ah ba okamo yo rep na bidaki oya maram na biso na beton pe ba kara donc na ki ba nerf solide na sina ba master na ngao tout ça na wenge ba yebi qui depuis na koma pe na oye répétition oye mbité ozongso e comme ko sa ndeni ne komi ko étouffer bi musique la promo ya promotion so ba mona côté ba mona pondi osala eloko te allez ce que depuis ka comme ko longwa na mitu ya batu akoma pena que ko se faire effacer na mitu ya batu yaki ba campagne ba sara déjà pour ba déstabiliser nga yango baloba ke mwinda ata bo bombi yango na se ata bo kundi nga na mutu moko ba basima na ba monama ba jours à venir na oyebisa bino pe bakomba bato musa bakota pe ba dimneka déplique mais loko nzamba lobi na mwana na elaka yango somona yo simba te yo sambelaka ana sambelaka moni okoza pe bon to chaka réalité parce que nga akenda very okoza pe oza muta monama mais nzamba cha loboko parce que tout le monde a pe na ba bible jo mo kando chuba batu bambeli mais nzamba pona ki ye kaka alobeke yenda za mopona minanga o batu ba okanisa za onzamba kanisa te yango na lobby na okena ba na système à remontada so bo gagner nga lobby boye ba ke match na isilité match ici la joue ko déplique au la boye na cercueil ndi batu ba lobaki c'est fini to l'équipe déplique mais soki non na na cercueil était remontada déjà yango bomoni ba piscine alvalade bomoni ba junior remontada. Merci, un grand merci à Papi Charlie Tekasala, Moutasimi Maman Visor en Angola. Merci à Michel Chimanga Mangenza Malili à Lubango. Merci en tout cas. Sans plus tarder, soufflons un peu. Bon, comment est-ce que pour ma nuance, Ertolo Bamakambu, Toko qui sera payé image avec Trido Bravo, l'aide de la presse angolaise, Toleka. Le sénateur et Paolo Tudilou, il est dans le salon de Tozala. En tout cas, merci. Les pros.
Merci, j'espère que l'image à Junior et ça lui plaisir surtout la maison mon côté aux Ponzi commercial LDA Diego Batterie Grand Libolo Nanenga Kikoloana sans pour le référence en Mboka Diego Batterie Grand Libolo. Merci à Rachel Bola Bola à Rachel Félix Sunda Bravo mon Nzambe de Luanda pour maniance communication publique. Makambu, événements, tout le temps, de tout le temps, Nzambe, formation, tout le monde est en Sima Pongo. Ça peut la formation, tout ça pas le roi de la forêt. Mon maison, mais que sa communication publique. Il y a un remercier toujours le roi de la forêt, à part tout, on a besoin d'avoir tout bâtiment, on a besoin d'avoir on a besoin quand il y a le roi de la forêt, parce qu'il faut nous reconnaître ça, on a ça l'élo. Et ça grâce à le roi de la forêt. Marambo tout ça na ba podium, mais ça ka batik, yemo benga batik. Et ya batik na yemo ka pesa biso. Yango moni tout ça la marambo quoi. Merci pour ma nuance en tout cas, plaisir surtout une fois encore de ma part na pesi maboke belé et ba place tout le monde a aimé la rabattu puis nous y au défendre au pesi sous makambo. Mon tuni ba benga 12 na maison mais relax ranine. 12 eza ba betelo mo bo sotanda na ngoti. Voilà moi na toi les kana wenga zwangu ba betelo mo pena faut ba nerf solide. Pour supportant 12 eza misi ko zo pe mbata gidiba. Kitoko nga bana 12 kitoko ozana ngo donc ils ont battu tout ce qu'il faut à nerf solide quoi donc yango on est toi nerf solide tilelo tout comme la remontada parce que tu vas ka qui déplique au sani surtout dans cet album nga ouverti il y a au sani il y a manini pechuan mais on est pas que ouverture et bimi il a parmi album sur album il y a son et qualité est bien. Ils ont parmi l'album, il y a des sons bien. Au moment où c'est la promotion grave, tout le monde qui est bon. Na iya na oki kiti. Ngana ebeka ke suna ina banana na hymne national mais na oh bato singa kiti oh bato singa kabongo. Ezo laksa ke artiste moi so public e senga yo eloko. Ezo laksa ke makambo eza puis na beti répertoire na sisi ku répertoire te bato ba sepela ka. Moni obani na premier nzembo tina nzembo suka bato ba sepela ka. Ezate ke artiste mso ko ya boye. Banda robina tia silisi bato ba siliki ba omo benga na bima kende opesi biso kanda moniki ya biso eza ibongo te to yeto beti bato batika na posa na okita na podium bato osenga toke wapi osali biso boye po nini zonga kaka likolo en tout cas na mi moniki eza sous déplique ama ya sikato comme une nouvelle énergie remontada bato fo ba mesa na kombo ba benga na pomba nia sous nouvelle énergie remontada. Merci Rachel Bola depuis Chine. Merci surtout Mangenza Mali, le Bango de Paris. Par là, depuis que pour mon nuance, pas bon souvenir ni nous garder à la maison mère pour te soutenir mon bah bon souvenir ça ko yebana. Plus na maison mère ça ko yebana ti maison mère ça la ka komboté. Et ça li kombo na elongi parce que ba orchestre msusu mona boye ba yebi kombo ga ya moto. Mais elongi ba yebi ce ko maison mère osala na face. Na kombo makambo tout que so komi ba yukentel mais orchestre msu fo koma ba so mandiangu fo ba mo expliquer ote ya betaka pa nani yende orchestre on faisala ezali oh ti lelo ba vie na biso msusu ba mission na ba yebanite ba vie na biso msusu pe ba beta musique ba pe na ba succès okomi boye otuna mission ne boye ye mon famille rappeler nga ko munanga nani na beta pa vie nani ouais azavio à ça l'exception ma musique qui est longue tout bien quoi voilà amuta opesa encouragement tala lelo to tikali andeti ana luanda pour tourner ba clip et là que ça va force tikali apona sala pe puis na tikali ya susu pona na yoka pe ba parolier taka na ozo musique ya Angola donc non qui ça parce qu'il a préparé double album stabilité na mélange. Donc double album nous a préparé et ça 2019 parce que nous travaillons en 2018 d'être banda boulot na donc et ça pena fona chapla mutu na na se ngona mona tika na Luanda après Luanda na ozonga na ke sous un mois na Sénégal et à ce qu'on a que soit sous mayele na Sénégal après wana ndi na mata Paris pour na banda studio dans un moment mutu toi on a besoin nzembo libanga tout donc bo benga déjà parce que makambo e bandi. Merci à Carlos Nzambe Ilia, merci surtout à celui qu'on appelle l'homme du moment, Paulo de Santos les guerriers. Merci Kings Lova donc les marketeurs en tout cas et salut à toi parce que boulot sali
et mon ami nayebi qui va contredire ngate papi ambele business na Paris. Merci surtout à Karine Ambele maman sociale pour mon nuance. Est-ce que makila wana ya partager au fou la bana il peut ça là on a tourné pas petit. Ouais ezali parce que lelo toya musamuna akangi Luanda yaki qui c'est makasi akangi Luanda donc ya koloba te na si mutu to azaki na concert à comprendre et puis tanga mona sala kiango na ebisa bato ke bato ba osepela tant on présenté na si bolanda muke na été mais bo osepela siko mabele nge mata et puis mabele mataki donc là ya koyeba ki eloko ko sala convainc ba les rois de la forêt les rois de la forêt parce que moni ba nyonso ça na podium ngam na kochaki ye moso azaki ayebisa bino mpena ke président mutabai na benga soliste na betse boye nyonso tomona pa les rois de la forêt kimbangwe twin ozo comprendre kimbangu twin ozo maki bato bazoganga ye petanga bengi soliste bizongi sanga na wenge place oza déjà okokate ez automatique faut telema il y a babiloko toujours tokotika batiki ya wenge te fezala mais avec rumbalisation biso ce que toi na wenge avec rumbalisation. Merci intelligence à Wenge avec rumbalisation depuis qu'ouverture aussi producteur Makasi peut-être tout le monde ne l'a qui azo qu'on pousse sous jeune congolais coup de pouce mais subitement contrat na yona et katani na katikati qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas ma production na bande non ba ivoirien il y a quelques musiciens congolais bakenda kuna pona kotonga des pliques koloba n'importe quoi na kombo nanga to kabwana na ba ivoirien. Comment na ba quartier qui n'a pas vu. Voilà après toye susu na ndeko na biso a miska prod oye kutoko kwala c'est un niveau moko impossible niveau kwala nga album donc place aza bonga kaka ezalaka bien pour nous parce que vérité ne obomanga mais na les seuls jeunes sans producteur na osala makambo ti omoni ba musicien ba ye awa mbongo na nga mom na futi bana ba passeport makambo tutu donc naza garçon à ko féliciter naza pena mutu fo bato ba féliciter nga parce que na la rebelité ya muke na zwaka moni ke lelo pe na memi plus de 21 personnes o ba ye awa mais na mbongo ya déplique na poche na nga à part makambo ya ba contrat et tout donc mais tout ça un projet moi avec le Mons Merlet Tangigora na Ben Willy les Gabonais projet mo reza wana mais to na bino lobango te bato ba stukaka na 2019 projet a bien na boko lobango 2019 comme te kata makambo inchallah biso to loba te ki to boma bato te et ça album non préparé mais aux albums où il y a bien bato ba yoka na mato na ya te pona longo na ba musicien mususu te il y a ka bonne mélodie parce que ngana artiste ba base te il faut na joie journaliste moko ala na problème na mutu abanda kofinga ba artiste mte ngana bon te ngana beti musique na oyebsa ba musicien esenga te journaliste totika ba journaliste ba sa musala na bango ba journaliste pe ba tika ba musicien ba sa la cop na bango parce que nous on a faut en être lelo ozana Fabrice ozana na Ferrichère des poules ozana na papa chéri ozana le roi de la forêt parce qu'on en être mais misusu ba oza lazy. Moi, pour interviewer des pliques comme il y a pardon à WhatsApp et des pliques pas boy. Moi, pas Luka brigade et comme pardon à WhatsApp. Nzoka, ba musicien botika, ba journaliste ba sa cop na bango. Ba journaliste pe botika parce que ça mendicité, monsieur ça zo Luka nzela poto, yo ebite ka ko kanga mo pas Luka poto. On se comprend parce que ni est-ce qu'il faut osala ou attacher des presses ya moto. Est-ce qu'il faut au léser personnalité et artiste c'est pas normal dans toujours même d'élégance la musique na biso et puis yango na mona tanga longwa ale yemoko journaliste ngo tika sous la vérité ya ba orchestre wana alors bino pe bato bazo finga bino tango bozana na bango bo asime parce que fingela ka bino pe bato on comprend yango wana photo tika ba journaliste ba sala cop na bango ba musicien pe ba sala cop na bango pour musicien za na succès et sengate mwana mwa liboma ya salité ayaka kuma olo bakaloba ka pamba pa yango te mte sa musique so beti mabe mais yango ne vitesse ya Android lukuta baso kosa bo biso tanto beti ana junior journaliste ni na ngaki ko loba pam to ye to beti musique bino ba journaliste ya awa boye bo sali pe boulot na bino
bopesi bozwi image na aéroport parce que ça cop na bino jour mosusu ingénieur bravo bayaki bazwi ba image vous comprenez bravo ndenge aza bonde azwi image ya déplique lobi mpo ozwa image affaire recher de poule parce que aza netre aza motu ya motu te aosala mosala oyo eza métier moko noble on comprend osala mosala moko eza mosala na ye yango wana so lobi mpe so bapoliticien baye to bajoueur aokende kointervive bango tolongola bamakambo na bacomplexe moko basali te ondie bamisien bakomi bafaible baosilisa pasi na bango tato ayokana te na intel fona zwa journaliste asanzeli ye bapasi na ye yo siko ngai abenga bajournaliste na babuledok babambwa omoni babuledok parce que mbwa mosala ni okotinda swilo motu donc bambwa bana fo bakabwa na bambwa voilà. Merci, très gentil. Un grand merci à Rabouni Samuel Lacoroa, l'intelligence céleste, pour mon nuance. Parmi nous, tout le monde la maison mère dans la génération, surtout, Batouni, nous avons défendre le roi de la forêt libanais. Il y a 5 artistes. 5 à Moukete. Tu es 10 gars, c'est Namati. Tu es belé, tu as fierté, tu as le meilleur de lui. Mais on a centralisé plus par Barombiste. On a centralisé plus par Barombiste. On a déjà fabriqué sa fierté. Après, on a soupé sa fierté. On a dit mais tant que nous Fabrice na les 10 ans. Tant que nous Fabrice. 9 en tout cas. Tu as temps. Il trop Libana. Nabigé. Vous aurez pu tant que na boîte, ni tout tambola, on a baki bokolo, na boîte belé dans un temps yoka. Dès la suite on yoka na ye na moniki mwana mai. Na oui mwana mai Fabrice, nga mon pe na côte mine comme ça chéri koko ba kati musique ba petit ba répondre. Les gens là qui la rumba congolaise, au tika la rumba congolaise, à part ba fina so ba faire, pas ba fina so to longo ba fina biso. Ba yayo ba bandi siko nana ndenge ba bandi ti batade toko tcha bango te dans te parce que ba bimisi no album te na bi ke miel pazoya maintenant ba bimisi ba album te to zela ba bimisa pe ba album après to tala mais na pesa bango ba courage parce que ça facilité ba yaya bo fingama ba finga bino fort ba ko finga bino ko sila tado sila miel osila l'obès aussi là, Maramutu tout la mais beaux à la fort. Ceux qui vont pessica les meilleurs de vous, batona va changer malba. Beaucoup ça esprité, même beau galérer, même beau saninga on peut s'abino ba encouragement parce que c'est la vie, l'homme doit se battre, le papa chéri. Donc beau se battre fort, beau tikabino ka distraction, beau tcha. Musala na marche parce que sengonangez allé on a moni l'obès na succès et sengonangez allé on a moni tadi na succès et sengonangez allé on a moni miel na succès et sengonangez a bateau tout ça là ba voyage na kacha wenge musique maison mère ba bazala au point que bateau ba seka bisoté quoi. Par là bateau so misa ba disque pe na maison mère bali oyo yebi peut-être que na wotanga kombote mais tu le sais. Ouais ndeti na Beriti Watanabe. Ouais. Dans Liban musique ne betara. Sa musique n'est bien, sa musique n'est bien. N'habite bon. Tu n'as contrôlé tes Liban sur qui Liban. Non, on a contrôlé des musiques n'est Liban daté. Mais jour on joue tant au contrôlant, on a contrôlé mais sa musique n'est bien. Ça nous l'est bien. Merci très gentil Pomba donc un grand merci à les Blanco, merci à Charlie Tekasala, Manginza Malili le Bango. Merci à Mère Pati Mangengi. Batu ba féliciter nga ndima ba kombo batu mso etanga na émission mais batu msusu nde osaka boy avant que émission bandi da biso komba réplique wana na lingi kutoloba ngote oui basala bassemble après moko jomoko senge vidéo anniversaire yo kanga photo na réplique osenga vidéo anniversaire ba yuma bande de lâche ba complexé comprendre aide boyebi mona kiake yemo déjà émission de que combo ya déplique wana kutu komeka obeta ngote menga za tolérant moni batu nanga ba komba batu toujours la c'est na complexité parce que ato obi WhatsApp et da biso obi ato boy no linga mutonte makamne côté lo WhatsApp mo na o linga kete uye akoti ko i ato effacer sina kotaki na kotaki déjà pour mon appel fandi bo il a Fabrice côté ngako ata mutu no moko cha ata lia moko bima ata na face ko zapenga kaka WhatsApp to ba réseaux sociaux et ça la bien poko boya no na ko kote nde bazabwe bango nyonso ba biki na uta ko beta conseil ça ba plaît
pour baboya te bafanda nde baomiswaminu. Merci pour moi en tout cas par là musique na biso congolaise to lobelango lelo ezo kita tezo mata musique na biso normalement siko ekomi komata siko parce que ba jeune ya lelo baso peso mo lelo to komi forcer pena to chama ele monde ti ba qualité ba clip on sala awa na parce que na tikali ya pour sala ba clip ba to ba mona ke qualité zo mata kaka na to komi pena o chama ele ndepe ba servi biso trace kitoko ya ndenga Kinshasa. Et ça vrai boule parce que promouvoir siko musique ya Congo ndenge bango bazwa ke chance na ba trace na bango ba trace Afrique et tout parce que ngapo na trace Afrique ya trop pour na ba West Af mais nde ba sala biso trace kitoko bozela kaka opesa biso temps bon mona de musique yo kende. Merci un grand merci à Philippe Sunda bravo mon nzambe par là sur le plan international tout le bila libanda ya mboka artiste ni no mona à défendre Congo libanda. Ouais, bah artiste nyonso baza lelo défait papa Wemba tomoni na ba question pour être champion. Ba tout na papa Wemba. Au moins to me kosarate ba artiste tout moto ana position na place ça. Moi place ba papa Wemba ba mema musique na biso lelo to ko mo bosana. Mon qui na question pour être champion pena ba tuni papa Wemba. Vous comprenez? À part wana ba fi na biso ba papa tabulé ba komi sa pe musique parce que nyoso to sala le c'est salama parce que yo lo ba ngam na komi si musique koto mona de luambo makiadi asala kango déjà lelo to mona ba fi na biso ba fali pour ba sa fierté ya musique congolaise bu mona ki ba les padres faire cher de pour ba sa fierté ya musique na biso vous comprendre mais tu la centraliser parce que bateau qu'on a remercié sous les plis parce que tu comment boss na bango et puis congolais tous aka bandoki Congo toi banchor le tu comment maintenant ça la campagne que ouais ana jibe ba vida makambo tout là tout tika ba bêtise tango bango ba beta musique internet ezalaka na vogue te mais ba yeba na ba Côte d'Ivoire na ba Abidjan les facile ko bete loko no mo mutu mo na Abidjan na net azui. Ce sont des monstres. Oh, biso photo respecter kaka. Ce sont des monstres. Babeta musique internet ezate me baye bani. Lelo stade de martyr wana. Batutu baganga ka babeta ngo fele. Stade de martyr kaka na ba conjoncture ba gisaso. Kebeta. Onga nani boy. To saka so betika concert moko comme on komi na portugais. Net ngane na beti ba mise ba ka bon so betika concert mo batu ba plein a changer combo. Na komi Marta de Portatato, na komi Nera de Tata, na komi nani be Purta. Ngasiko nena sai playboy nzawisa. Komo na nzawisa. Chabwala nzawisa. Comprends? Donc tout respecter ba vie wana sultani papa chéri les rois de la forêt. Baza ba monstre ya musique congolaise, ba monstre, ce sont des démons. Baza ba monstre ya musique congolaise. Oh ba sala. Oh bah ça va convaincre Afrique sans internet. Ndombolo musique na biso comme référence Ndombolo. C'est grâce à Wenge Musica. Vous comprenez bah ebota ba Bercy ba Zénith makambo tout là, il y a beaucoup à faire dans la musique. Totika komi Matissa. So beti concerne ça les places c'est bon, mais nanu to comité. Comprendre zeleza moulayi parce que au cas où tu as terminé tu défi. Au tu as terminé tu as moi na nganje. Stade de martyr au fond na Angers stade de martyr wana gratos nga habité à mbongo te so to tie mbongo mabe gratuit et vite imane mo sa mpiaka na stade yo ke beta otoni sana pelouse wana nde ba viona basala tout tika ya encore à faire. Merci Pomba, un grand merci à Véromé depuis les États-Unis. Merci à Grâce, mon ami de tous les temps. Donc G5 Moussassa. Donc merci surtout Aris Bouangila, les millionnaires, Papa Naris. Un grand merci à Paulo de Santos, sénateur Paulo Tidilo. Merci Nayo. Nous même l'Arabie Soba Pomba na reconnaissance, il y a bonne musique na bango. Surtout qualité Rabouni Samuel Lakoroa, Pomoniance, ouverture, Bundesliga, succès qui te zobeta de tout le temps. Tout ça en 40e génération. On va la génération musique. On va la génération musique. Pourtant, on a parce que les vieux Rambo, si on a âge, on a un binsa, bisoka na rumba, parce qu'on va la génération, ni pas au binsa na ba jeune.
alidor lelo ezobeta azobinisa na bagene siko totie na génération ni aza na génération musique parce que abetaka kati lelo la bonne musique mais aza mokolo na biso mais biso génération tozobina ye aza banyama mabe omoni biso lelo bamission biso na nga na kati tozaka sosali nzembo no moko 2 mois nzembo esili succès mais okapena ke kunze kare kumbe abotamaki mokolo nakutanaki na yo mwina nzela jam amama ninyango babu eloko nini nga nalali butu pongise ndambo ngama mosusu bandoto amabe pourquoi vraiment lingyo sacrifier ngai obo soki batiango lelo bazwika nzembo mo ya jeune moko eutaka obima ya 6 mois batieka mwana bato baotelema na babu koleka ya jeune wana toza tellement tobeta musique a bougie obi musique a bougie na tapis musique a bougie na tapis eza nini vie tongi déjà na album enge bima fanda na tapis déjà mala olobi nde nini mala obi nde kitoko nga na vérité mala olobi nde nini tozobeta ondire tobeta musique lokwa komba oli komba edingwe na karashika bamoto ezopela bacercueil babouge mone bazana bamisusu moko na to oyoke déjà na odenu nayebisaki na odénonce niveau basukoli esema ya bibembe abimisi mpe simbi te alavema ebembe ko mpona succès komoko kondo kosukola eloko moko moto akufa pene oyebi maladi akufelaki yango mona mise mosusu makwanza makambo tutula oso comprendre comment que kosukola eloko bongo tozobeta musique mais bavie na biso moi bato loka madilu système lelo so batie musique na ye omona kaka musique et respirer ti so batie musique a Carlito ce ya biso ezaka so esali ka 6 mois et que musique a bougie te tant esprit na télé mais la musique bato ya bino pe comme public pe kenda de ba kenda emporter ce que esprit na ke pema na ye kitoko tala ngana bino to ngana basundolo na Cameroun pour kokano pe makambuti ngana bino la yango basundolo na Cameroun pour kokano makambuti lelo na beta musique ya very yango zo mona hymne national ezo mata bato ba matisaki ya bete loko mo ekangi makasi kiti hymne national e bande osani ekende ezo kende obeta no générique no c'est bien bato ba bina après 2 mois sili il faut bimisa sous générique mususu somo ya makambo ya moni batika na Cameroun pona makambo yo ngai moni ngana mutu naza vrai na no chrétien nga ko linga te na ke no saba makambo buzoba koneza piso nga ko sama mwa buzoba te ko mo expliquer nga na bima na muninga na mobali te osimba te omoi bato mususu na Congo ko masuza mwa face na bien bato ba boaki lo deso sa densula mais so ba moni jongo akata na lokwa Ribéry ba lo bateka na PD nzoka ko za PPD na Congo yaka bongo complexe on pe kitoko na bula marque on a que non pomba pe ndere système a data ngona ebisa ba so moninga pina na deso pesa nga tata mos na bino boz no bokezo na maternité so pesa nga bozo na maternité ko buka na wututi ba jiro sala wana zoloba nga pina na za na pina vrai na boy na nga vie na nga na mimo malembe na obota bana nga tout doucement là na boy jumsu na la pongi na nga bien te na phase bien te pour la micro to lobi na la mukabu mwana nga zate te tozo kende malembe moni viba memango molo to kende molo ça dit que chambre non na quotité baba nana 1 nana na première chambre na ko sauter tra ko maman na 12 on comprend na ozinda mais toujours kende tout doucement là on se comprend avec bangelou ni ba santu biso to kenda malembe tant que sambela bangelou ni ba santu yango makambo zo fungwama on se comprend. Merci, très gentil. Là, c'est pour moi en tout cas. Merci bien dit. En tout cas, soufflons un peu parce que vous allez voir comment est-ce que tout le baribélé, tout le sabine peut imaginer comment est-ce que piscine vala des aragi inondé vraiment. Bon, comment est-ce que public ils allaient wana mai donc bateau bakene otanga ba pissom ba patron voyez bazalaki wana toujours à la recherche na bosse nzouté mon ami de tout le temps héritier Kanolo du basket DJ Gigal pesa makambo toleka. Les sénateurs et tout.
Merci, très de pas voler de la presse angolaise, et surtout à Kadika Dimam, Yanana Meta. Donc un grand merci surtout à celui qu'on appelle de tous les temps, Vincent Gomez, double océan et Baléa Mongo. Motema Tina Gomez, Pichuka la Mokassin, Naninga Ojaïna, na Boussanité, et Mère Claudia Longo, Pomba de nuances par rapport à tout ce plein, et piscine Ganabi dans le bateau, Métépo, public Yangoumé Rogiché. Et chanson combo te obasa sous comment me souhaiter jamais moi c'est un bateau sous caper comme moi ma combo moko boy et puis ba comba ba italien ba espagnol Messi bateau mona passe ba combo ba benga Messi okozwango donc voilà non facilité ngana lo ba toujours kenzeleza mulai zeleza mulai na ndime ki un jour po non ça makamo bato basa première fois parce que bozongi la première fois na bango ya bato ba yo beta bino mo boye bi Luanda mutebi singa ki banza des ara trop na ba première fois ya bato ah ba première fois parce que yango presse fait lo ba vérité ba première fois ya bato ngana lobi bien na beta Alvalade et tondi extra largité mais na ndenge ya moyenneté to beti record ngana muta very to beti record. Parce que Babi, la première fois, on se retrouve à 12 personnes, musiciens et voix au bimate, pour une émotion. À 12 personnes, on a la piscine mounène. Mais, les lots, on a garçon, il faut féliciter pour la remontada. Parce qu'il y a un peu de fort, on a un gire, on a un moto. Et l'eau est allé à Luanda. Mais, nous avons les amours, tout ce qu'il y a à Atlantico, pour tout clôturer, faire. Après tout, c'est là, si on a soit poteau, on a poteau. Tout qui nous est mais double album et ça déjà par le dos tout sans touche azad en tout cas motema o azana ngoana ngana lobia za te pona nga parce que na moni ba mission belé ba komo benga e o tebo te ngana lobia za yanga te aza muto aza social aza pona ba mission nyonso to a soutenir culture ya musique ya Congo. Botika ba musicien mutema mabe na mino leki tina niveau ko benga mutu olongola na musicien na orchestre pas ndeko ya du sang toucher ça qui ndoki donc bo tikaye soka soutenir des prix pour na bonne musique na yebo na mona botik matadi yepenze munga lobi bandeko nango basalinga plaisir a ba si boss adula banze mona mo za gratuit parce que la reconnaissance vient de Dieu quoi donc on a pesi bango 3. Non, on a battu Belleté, on a 5 personnes, on a Lomon Semerlet Tangigora, les meilleurs joueurs gabonais. On a vu Blanchard Kabanga. On a commis ce qu'on a pas le dos tout sans touche. On a Bordik Matadi, on a Sibos et Sadil. On a payé 5 nzembo gratos. Parce que au bango basala pona on a fan na Kinshasa bilambe yaka. Makamutu yaka fona za reconnaissant. On a payé bango bani na bango. Les Kings Slow va toper ses guerres, donc on a guerre, on a fait les mois Luandais, on s'en charge dans mon tournaye, à Zobala, parce que nous saluons à Sali,
ils ont vraiment mis toi ba corniche tamban toi ba Joe Sex ça n'a toujours pas patron voyou toi ba patron voyou ba ça awa ba so coacher mboka kitoko ba sali tout ke ba misien na biso bazonga bien première fois na kati ya Luanda ba lobi première fois ba misien bazongi loka ba uti poto na ba bagage ebele ba misien bazongi na ba bagage ebele na moto misien na mi swag boy po na Luanda en tout cas on remercier ba tout ya Luanda ko mi poto boburana te parce que collection comme obima na Luanda yango na moni naki makasi na Luanda parce que ba betelanga de ba sanga ba na Luanda kebo ya na basket moke kokana mo na Luanda yango na 5 kilo mons merlet tangegora abokelaka ba fendi po guerre na kimabe. Merci depuis que pendant nous chitons déjà en tout cas remerciement na batutu et puis ba DJ la mission nyonso mboka DJ Lutonado DJ Ken DJ Procureur donc ba belé DJ Gloire DJ Bouton donc musalo ba salelinga na kati mboka na pesi rien bobuka na te DJ Lutonado azaki na air tout na pesi rien mais ezaka bolingo na remercier ba on a remercié ba vrai chéri nyonso ya mboka parce que ba respecter mutu na bango c'est pour la première fois que Missa Kitty basi bazo ya tour de rôle et puis nefsi ba mère bo profiter pour attendre bino et puis les anniversaire nanga yo mutal boso c'est nanga émission jour anniversaire nanga donc voilà quoi on a remercié ba tout et puis non ça la wenda sexy la mama lova la mignonne ya fali la plus sexy de Paris la mignonne ya fali yengo la mignonne ya fali yengo ah allez ya fali to ba comprendre non ba boire ser bongo te donc non yebna ni makambo la mignonne la plus sexy ya fali donc la plus sexy vela ngabla chaka bango yebi la plus sexy ya fali tozana Lubo Star master nanga Rigo Bantu garçon très intelligent na tika na ba play mi balé na mikili pour ba respecter nga ba pesa nga valeur nanga à Lubo Star na Rigo Bantu bientôt là décembre tozana kati ya mikili pour un album double album stabilité na mélange donc bato mana beso banzembo bo welela ko keno luka na Facebook te luko palper nga mo na téléphone otini ndeko na o libérer nga soki luka na Facebook matalio ba leo mongo no kolanda nga te na bona ba problème en tout cas pour na numéro nanga ya Kim 00243 89 18 71 932 wana WhatsApp na donc numéro na direct 00243 89 18 71 932 donc les noms à Kinshasa album et bandi pour bimana 2019 donc benganga na numéro nanga koluka te okende gauche droite yangwana nim nanga personnel quoi donc merci na lingi bino trop bana Luanda merci na valeur bopesinga ko banda aéroport tina dendu le tobeti ça fait longtemps ba royamba ba tusu bongo te quoi ça fait longtemps donc na koti parmi bato indusa et puis qu'on l'a dans l'hôtel ouais Pixan bolobanga na l'autre côté mais ok là le sous Pixan na seka cocaïne nga pour changer l'hôtel boke sukunate basala ya sika so kene Pixan to cocaïne parce que ngapi na la yana so meki parce que bino bolekinga boloba bolekinga oka ok là la kuna boyeba ngana bino to ndenge moko obrigado. Merci Pomba. Par là, deux personnes aussi bardo fête anniversaire lelo ba nekonayo i get kandolo na Paris na yale mobali ya pembe lo la yoza na Chine otala yo moi dembo te pona bango isala bien monzembo pona pesi bango donc I get a mama yale nanga ye mobali ya pembe yale o yale o mobali ya pembe voilà quoi donc kitoko ba bon anniversaire na bino tara bobota mwa na Pomba niance soda wa banga kitumba te soda sans complexe musicien mo sans complexe sanzamba bwana ya kwanga to le kwanga bato ba bougie bo pelisa ba bougie parce que exercice na pesi bino bilo na mundo mo uto bimsa pe simbite pelisa so bougie makasi to la moni mama nda ko kende parce que to na tiki azo senga mama kaka parce que biso to kena na banjelu ni ba santu yo kena na makila mama za prudent
za prida kota lo sambo makasi mwana alingalia yo mwana alingalia yo pa yo longola makambo na salia oza prida bandeko ba musicien ba oboma bino. Merci, très gentil. Tout est bien qui finit bien. Un grand merci à celui qu'on appelle de tous les temps, Boss Michel, la partie à Kavubawana. Merci Nayo. Merci surtout aux Américains, directeur Bisso, Américain Maïs, Simbi Bisso, Nakati Kavubawana. Merci surtout Meshak, mon mère Marie. Mon thème a papi fondé, donc mon thème a fondé de tout le temps. Merci à Boss Michel, dans Pessi Bambo Tebele, Boss Babi, mon thème a pirate. Donc retrouvons-nous prochainement.